bilan. Bilan. En 2024, qu'est-ce que tu as fait? Au même temps, musicien va voyage combien de fois? Au beti va concert combien de fois? Album no sali. Ebimi et beti wapi. Au sein d'un combien d'albums quand la 2024 est mais voilà. C'est un peu compliqué. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais bana wenge le loana baza bana wenge en pire du mal. Basangani pour que va combattre Haïti. Bon, il y a un autre la président ba bozana. Oh. Ndebo sangani wana. Pour combattre Haïti. Président la bino zanani. Pour la moni na fikin na matete bo sangani. Producteur la bino héritier boyemba yimbaye. Bon problème. Et ça bon. Oui, bazo commissaire producteur la bango. Maman. Mon toiseau peut savoir courage bo beta producteur la bango héritier. Bazo yemba bazo commissaire nesika bayemba barumba. Bon ndenge bo sangani wana empire du mal bo sangani pona comme ya héritier. Bo sanga président la bino. Yes comme président Bamazana. Bah oui faut ça biso président la bino nani ndebo sangani fikin matete bo sangani. Pona mona na mutu azaki na fiki baye ko sangana matete po ba tanga kombo ya producteur la bango héritier. Si on ndebo sangani na bo sanga président la bino nan. Boke on dona ba koni. Bo continue ba koni na makambo pona otanga kombo héritier. Ya mona ndimi na nga ve na nga mopao. Kotom sa le ba mo ba tu mususu baza le rôle ba voiture sans moteur. Ah. Ato tindi ki na ngomba. Appelate Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Ba musicien mosusu bazali lokola ba voiture sans moteur. Ata otindiki na ngomba, jamais à démarrer, jamais à pela. Bobalou du TV Katazoba, la chronique Intello, la gourou de son temple Eagle Woman, la maman des aiglons. Nouveau numéro. Toujours en place, toujours au poste, restons ensemble, il n'y a pas de souci. Et puis aujourd'hui, mon amboka lobi bilan de bilan, les kamboya bilan. Au sali déjà combien d'albums en 2024? Au bimi qui 3 albums mobimba. Et le réseau yokana izakati. 3 albums mobimba. Obimisi Aliboso Urbain, premier volume. Un album de 3 volumes. Et ça a 3 albums Malamoko. Et surtout que dans chaque volume, Banzembo a déjà plus de 10. Donc ils ont considéré le rôle à album déjà. Dynastie 1, Beko, plus de 10 chansons et a le rôle album Mobimba. Dynastie 2, pareil, plus de 10 chansons et a déjà album Mobimba. Dynastie 3, pareil. Donc, au sein, on dirait 3 albums na Nemorome et Tcholi Kaka. Makampi Roger Azolo Bazana Torte. Voiture sans moteur. Ata batindi kiyo. Na ngomba pena, c'est-à-dire ngomba pena za pena boy. Mutuka pena penché na ngomba batindi kiyo na ngomba me ekendeka ate. Pour ngomba pena souke za na descente boy. Mutuka za censé pena ekita yango moko. Ata sans chauffeur, mutuka pena na descente yangomba, il a censé ekita yango moko. Déjà na ndenge ya force ya gravité, na ndenge ya pesanteur yango moko fo ekita. Mais il y a des voitures où ata na ngomba na descente eko kita te. Est-ce que na Congo lelo, eza un artiste oyo batu bazo soutenir le rôle à mwana bovan? Tout le belango non lelo. Parce que na début ezalaki o fali ba tchaka e poa, o fali ba soutenaka e. Est-ce que lelo na Congo eza na musicien oyo bazo soutenir koleka mwana bovan? Aza na soutien ya ba chroniqueur nyonso mokili. Aza na soutien ya ba influenceur nyonso ya Kinshasa, ya RDC. Aza na soutien ya ba nani ba chroniqueur nyonso ya RDC. Aza na soutien ya ba influenceur nyonso ya RDC. Aza na soutien ya ba fanatique na ye. Ba soutien sou ya nani. Donc voilà. Ça dit que aza na soutien ya bato ebele. Aza na soutien ya bato oyo na internet baza na moi
influence na bango. Mais comment yozo kindikati? Lelo na Congo, artiste za soutenir le roi mona Bova Zali. Ba pesi yo batu nyoso. O bachaka makelele na internet. Ba pesi yo Karine Mukonzi, ba pesi yo Era Ramses, ba pesi yo Bakali Mutamakelele. Mwana roi. Ba pesi yo nani susu. Ba nene ya. Mama songi ya internet. C'est-à-dire ba pesi yo armée mobimba ya ba communicateur. Ba pesi yo armée mobimba ya ba youtubeur. Mais on a comme l'impression que nyoso wana ezo kokakati. Soki héritier muto azalaki entouré na bato wana nyoso. Nde lelo héritier azo mema ngambo. Parce que bino bolingo mona te artiste moko boy azala bien soutenu. Soka artiste moko boy aza soutenu et comme main noire. Oye aza soutenu te, oye bato bakotela kaete, oye boye, o azana ba lobby, neti bato bapekisaka bino bosala ba lobbying na bino. Bapekisaka bino bosala lobbying te. So bozanga bato ya osala na bango lobbying etali biso te. Soki héritier azalaki soutenu ndenge mwana Bova aza soutenu na internet. Nde ero héritier azo mema ngambo. Baye bazo kotela ye, po bazo kotela ye, e po azana kingandi, po azana nanio, po azana nanio. Soko ba nanio yango nyonso bazwi basundole liyo. Sala na bango siko eloka malonga totala. Boza liboke botondi na sima mutu moko, me bazo beta ye kaka. Bobeti na bumba, c'est bien. Bosali plein. Et après, c'est quoi la suite? Problème na bino ndezara suite. Bosala bien, bobandaka bien, suite ezara nini. Bato mobimba batondi na keto. Baling komona te un artiste azala na ba entourage na ya bien et puis à progresser. Pourquoi? Parce que eux ont du mal à avoir tout ça. Ils ont du mal à être sérieux. Ils ont du mal à progresser. Ils ont du mal à être bien encadrés. Les héritiers Watanabe, très bien encadrés. Ana batunaye ba prêtre naye ba soutenir kaye, na gouvernement zaza na ba vie naye. Côté artistique, Ana David Monso naye, encadrement bien, coaching bien. Ba on balinga bongo te. Lokola mwana Bova azanga biloko wana nyoso. Ya héritier siko ezo swa bango. Mutu mbimbo zaka na batambongo te. Mutu mobimba ozalaka mal entouré, mal encadré. Bureau ya ba compétente. Entourage na yo baza compétente. Boko senga ba visa erraté. Boko kende ba démarche boye esimbaka te parce que compétence na niveau à bureau ezate. Watanabe azaleki na musique, aye na sima na yo. Mais t'as l'organisation, t'as l'orchestre, t'as la bureau ndenge vanda. So bino sikoyo, bata faire banelo mobo baka na keto contre batu tout ba progressera bien. Yango boyina fali. Ana entourage na ye ya bien, ana producteur na ye, maison na ye, label na ye ya bien, azana ba fanatique na ye balela ye, ana ba prêtre na ye, batu na ye osoka lelisika singa boye. Makambo esalami siko tala acharnement bozala nango contre Fali. Yango siko boyina même acharnement contre Wata. Pourquoi? Parce que Wata aza pe organisé. Donc boyina mokili mobimba. Kapo bino bozoko ka ko so organiser te. Boyina batutu baza organisé, boyina batutu o baza bien. Po bino boko ka ozala bien te. Kindo kisiko ebanda bongo. Héritier ngonde bozaka okanela ye na maison mère. Mutabandi musique na sima na bino nyonso. Ole bo calculer batu bo banda na bango musique nzela moko. Bino tu bo talaka héritier oya bandi na sima. Ferry na batu na ye ka Wata. Ozi o kuna Fabregas yepe na batu na ye ka contre Wata. Na mwana oyo Musaka oya bandi ne lobi lobi awa nanu kuta yembisi batu nzembu na ite. Vocal na ye nano yemba mi na Kishasa te ba yemba ngo na Kikoso.
ata na kikosu no bayembi vocal na ete ke mutazo sukola bo azo yemba vocal a blana ndenge biso na bakikosu to yemba midi ekoki ngoya bavoma likola table biso batampiaka se kolela mokolo nini nakokoma mvoma na bolingo boli aleka potango midi ekobete kutanga likola motema na yo toyemba bavocal Laurent tambolaka lokola extraterrestre toyemba bavocal wana na bakikosu osukola pena boye vocal ye obeti bafeti yango oyo esi ebelemi wapi mimi orange nanga lovenga toyemba bavocal wana na bakikosu sikoyobla na mosaka oye na miziki lobi awa nzembo no yemba mina na ata na kikosu te so mutu azosukola toyemba ba au cœur fidèle tout est accordé tu m'as promis l'amour et pourtant tu m'as déçu je ne sais comment m'en sortir comprendre toyemba ba Yawera Sonoza leader des leaders yokota na ntima kakolo vanda na kiti ya bokonze Yawera Sonoza leader des leaders yokota na ntima ya wato vanda na kiti ya bokonze omoi ba vocal toyemba ba vocal na bakikosu osukola kawe bu eye nzambe kutu motasala motema akomande kokamwanga ndenge na komiso yanga serkei po oyo vandaka yo moko na kati ya Yawera Sonoza kimalela eleki mikolo ebele ozomona bavocal toyemba na bakikosu toyemba bavocal na bawata toyemba ngo na bakikosu yo bla na mosaka oyeka lelo nanu kutu Kishasa yembi vocal na yo te oyembisi nanu Kishasa vocal te oyembisi nanu bato nzembo na yo te osali nanu album moko te marqué bato obani deja okota barando na bato baza na ba chanson à succès bato baza na ba album mobimba à succès bosangeli wata yo feri wata Fabregas wata yo bla na mosaka wata siko ba déplique bozomona bango te ba miel de son baza wana babina file baza wana bozomona bango te ka wata babambaka libanga ka na manga wetela omoni parce que batana be bandi carrière même na sima ya bato ebele mais bato mosusu bo occupé bango te ba vibrateur bo occupé bango te bato basa ebele baza na ba orchestre awa bana ebele basaliseli ba orchestre awa bozo occupé bango te ba misi ebele balongo bozo occupé bango te bino bozo occupé ka wata pona nini bomoni ke muta bandi orchestre na sima mais orchestre na ezo vivre déjà ndire orchestre moko si banda kala azo me ba misi na poto bazo beta basala bien bazo bimisa ba album à qualité on dirait orchestre moko boy si umela nzuka muta bandi ka na sima bato nyonso awo mais azui vitesse moko boy on dirait si banda kala orchestre ya wata na orchestre ya Fabregas surtout pena to comparer ango to tina ba comparaison kaka ya ba orchestre ndepe abomona ka ba orchestre ba musicien orchestration ndenge bene kendaka o comparer orchestre wata na ya Fabregas mutabanda kala structure nango ndenge kendaka osantiki wata na wenge mwana wera pena ya solo avant d'ici orchestre makasi koleka bato babanda avayi nyonso wana ezopesa jalousie yango moni pire oja bimeli bino boye so moni boye c'est trop c'est trop quoi so moni pire oja bimi bena boye c'est trop c'est trop elobi na oye moko bosangani siko chef na bino nani ngai oyebi na mboka na biso yana ba musicien oyo ba adversaire balingaka ba adversaire na ye se pointaka ebele eza fali na wata fali avandaka boye bu bato bakomi ba adversaire na ye bla na mosaka ameki pa fali azwi ata réponse te abinaki emeka pa wata
batu bazo ya kaka onga adversaire afali onga adversaire afali bokomi su na héritier otumboli fali tango ozali pa kofi ozwa réponse te olongwe pa kofi otumboli fali ozwa réponse te sikota bomoni siko wata koti ya bibon fali kuna na tika nano ye na kota nanga na wata basala rando musique ndeni blana mosaka omwende déplique yaki na maison mère bapesi nzembo na ye alima kamo lima kamo na bébé nzembo cartonné nzembo ani cartonna na ndenge osakana te c'est comme ok chérie you are vraiment mi obeti na nzembo moko cartonné alokomi siko mbanga oluki siko mutu moko bando sa ni guerre basala guerre musique soko beti lo moko déjà simbi à part ko nzembo moko zo cartonné soko beti album a succès neti fallait abeta droit chemin premier album beau succès mbala moko ale bandi siko ko sala guerre musique ebonga bongo otielo mona terrain zo cartonné o bandi siko ko sala guerre Fabregas tanga banaki ko sala ba guerre ba clash na fali awa azaki o mona album moko zo cartonné azaki pe na ba vocal moko simbaki asala ba vocal moko pa wera boye yoka kolinga lokola mbisa mayanga kidene kino okwezakanga mayanga bébé kozala qu'important na bomoy sadiki ayaki na mwa ba vocal ezo simba tanga longwe abeti album na ezo ki amour e simba omoni ali abandi sikoyo bambanga na barando na musique babanda guerre soko zani lo mona terrain ezo coloniser baninga ochesko mbanga obandi rando yo chelo moko na terrain te ni album ni single yo bandika mba moko ka rando kaka rando sans œuvre bimisa mutu tenten dans la musique ko rando sans œuvre ya malonga ebimisa mutu tenten loko seleo akoma tenten pona nini asala asuba nzembo ezo simba te ba album esimbaka te mais zo continuer rando na bato rando esimbaka album ezo cartonné nzembo ezo cartonné osa pirando wana siko kozala na ba fanatique o bazo sepela na album na yo bazo sepela na banzembo no babando bundela na rando wana yo betina ne loko te moi ba fanatique na ba se prononcer te parce que fanatique a se prononcer sur base il y a un album ou une chanson ezo simba o beti album esimbi o beti banzembo esimbi ba fanatique ba se prononcer tango ba sepela nango bafano ba osepela na banzembo na yo bafano oyo bazo sepela na makambo zo beta album na yo bango wana nde sikoyo ba okoma siko bundela yo tango rando bandi yo créer na no fan base te parce que fan base a se créaka na œuvre moko oyo eza na terrain o ba osepela na album no o ba osepela na nzembo no bango na ba fanatique no bango pe bando bundelo na rando yo créé na fanatique te poza pe na nzembo te aribandi rando na muta déjà na BM rando na muta za déjà na la coyote omoni te ke obimanoka tenten ozukuna susu na ngambu kuna koteba golwa héritier mususu kuna boki pa héritier te ana niveau affaire te ka bino moko su boyaka nombre de fois oyo batu ya mwana bova ba attaquer héritier na internet nombre de fois oyo batu ya mwana bova ba attaquer héritier na internet awo lelo ekomi bokipaka ite si bino mutu bokomisi rando oyo boye bino bokomisi rando oyo boye bokipaka ete ana niveau affaire ete boza niveau moko biso mna tocha bino na rivalité au niveau fallait azo pointer kuna tozomona moto azo kokana na ite donc bino na bino ba loko o bobundanaka awa na mboka bozala na rando bino na bino moko bagolwa moto bokomisaka feri adversaire ya moto nyonso bokomisaka feri ti adversaire ya ba youtubeur na ba youtubeuse
kana monoko na bino aza na niveau affaire ete bokipe ete ye moko faire areponda ye na podium amati mutu po yemba héritier mutakala ye moko faire areponda ye seka monaki bakoki na bango kosala rando bino bofingaka Fali mais Fali jamais répondaka o mati na podium o clasher Fali o tikali kozwa réponse te siko yo matisi mutu na podium po afinga héritier sike yo moko mutu o déclarer rando wana omoni place buzoba na bango ezalaka yo moni ki héritier za na niveau na ote mais pourquoi komata mutu na podium afinga ga mutakala sike yo moko ndimi rando wana yo moko déclarer rando wana siko soki héritier pe akomo kina ndenga zo kina ngo siko bolela apo anini bino bobandaka matumboli siko bino moboyaka olela après boloko bana o bazwa sanga bagolo bakaloka bana o bazwa sanga balela pamba ye moko ko banda matumboli me yeka muta olela na suka. Arrêtez la musique, arrêtez ko